Shalom, 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 shalom à tous. Shalom, peuple de Dieu, dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis la servante de Dieu, Patricia, pour ceux qui ne me connaissent pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais recommander ce moment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te dis merci, je te rends toute l'honneur, la gloire, la grâce, la louange, la puissance, la majesté, l'adoration, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour tout, ô Dieu Tout-Puissant, merci pour ces moments merveilleux que tu nous as offerts, Seigneur, pour être dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Merci. Et je prie, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne en ces moments, dans cette plateforme de YouTube. Viens, règne et prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de nos cœurs, de nos maisons, de nos foyers. Prends contrôle de nos vies. Ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, et parle-nous. Nous avons soif de toi, de t'écouter, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière qui éclaire nos sentiers, tel qu'il est écrit dans ta parole, dans Psaume 119, verset 105. Béni soit ton nom, toi qui règnes et qui vis à jamais. Viens, règne et domine, prends contrôle, Seigneur Jésus-Christ, de toutes choses. Et tout ce qui ne confesse pas ton nom soit écrasé par ton trône, ô Dieu Tout-Puissant. Je demande l'aide du Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit, prépare nos cœurs ce soir pour recevoir de la parole, pour recevoir de la nourriture. Prends contrôle, Dieu Saint-Esprit. Amène tout esprit captif à l'obéissance à la parole de Dieu. Merci, Dieu Saint-Esprit, utilise-moi. Ce soir, remplis-moi, Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit et prends contrôle de tout. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Ce soir, notre thème de ce soir, c'est la présence de Dieu, c'est la visitation divine. La présence de Dieu, c'est la visitation divine. Nous avons pris dans Josué 3, verset 1 à verset, même jusqu'à la fin, pour faire une bonne lecture. Josué 1 jusqu'à verset 17, pour faire une bonne lecture. Mais je ne vais pas lire tout. Je vais lire seulement quelques-uns. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce soir. Ça, c'était Josué, c'est l'histoire de Josué après la mort de Moïse. Josué 1. Dieu dit à Moïse ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que j'ai donnés aux enfants d'Israël. Dieu ordonna à Josué de prendre tous les enfants d'Israël et de leur faire entrer dans le pays que Dieu avait promis à Moïse et à leur père. C'était les pays de Canaan. Josué 3, à partir de verset 7, parce que c'est une longue lecture. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Au verset 5, l'Éternel avait dit aussi à Moïse ceci. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils porteront l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Ils portèrent l'arche
de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. C'est pour cela, dans le verset 7, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance lorsque vous arrivez au bord des eaux du Jourdain. Vous vous arrêtez dans les Jourdains. Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiennes, les Éviens, les Phérysiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans les Jourdains. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendaient d'en haut, et elles s'arrêteront à un morceau. Verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés, au bord de l'eau, les Jourdains regorgent par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent, verset 16, s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui était à côté de Startan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine. La mer salée furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Verset 16. Ça, c'est l'histoire de Josué, qui était le serviteur de Moïse. Et ici, Sittim, là où ils étaient, parce qu'ils devaient partir de Sittim, avec tous les enfants d'Israël. Sittim, ici, Sittim signifie lieu d'erreur. Les lieux d'erreur. Sittim signifie les lieux d'erreur. Jourdain signifie les lieux de brisement. Et Canaan, le pays de Canaan, signifie la terre promise. Et l'arche de l'alliance, que Josué parlait ici, à Josué 3, verset 6, Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Et l'arche de l'alliance, ça représentait, symbolise
symbole, l'arche de l'alliance, ça représentait ou ça symbolisait, ou sinon ça symbolise la présence de Dieu parmi son peuple. Parce que Josué avait dit aujourd'hui, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est parmi vous. L'arche de l'alliance du Seigneur, verset 11. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans les Jourdains. Maintenant, prenez 12 hommes et tout ça là. Et il dit, et dès que le sacrificateur qui portèrent l'arche de l'alliance des seigneurs de toute la terre, vous savez la plante, je vois plus ça. Mais Josué avait certifié en disant que le Dieu vivant est au milieu de vous. C'est dans le verset 3 et verset 10. Josué 3, verset 10. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. C'est pour cela que je dis l'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Au milieu de son peuple. Oyo eza histoire ya Josué. Nzamba pesa qui est ordre après la mort de Moïse à Mimaba Israël na pays ya Cana, na terre promise. Et tango aziyebisi bango ba instruction o Nzamba pesa qui est ezalaki ba mema l'arche de l'alliance. Ba kende nango, ba kota nango na kati ya mai et puis mai ekotelema. Et effectivement, l'eau s'arrêta. Et bah les kaki à pied sec, bah kepe na marche na bango pour na bakende ko conquister Cana. Et bah nekoloba l'arche de l'alliance na lobi ezako symboliser présence ya Nzambe. Sitim et sika ya erreur, et sika mutu o uti na mokili, o uti ko commettre ba erreur oyo ozoi ba ndenge nini yako solutionner ou même pas. Et na lobi Jourdain ezali sika brisement. Après qu'on commettre ba erreur wana devant Nzambe, o komi na motema o eza brisé. Brisé, oza ko sa ko se ko oza ko regretter. Aza na kati ya brisement, na kati ya Jourdain. Babi Cana tolobi ezali la terre promise. Mais pourquoi na lobi la présence de Dieu c'est la visitation divine. Tokende nango pona to comprendre. Biso ba chrétien, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour l'arche de l'alliance ezaka lisusuté. Tomona ngo lisusuté za lisusuté. Eza lisusuté ndeti na tangu ya kala na Ancien Testament. Ezali ko représenter présence ya Nzambe. Biso lelo ba chrétien, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yango ne mtememaka biso zo mema biso na terre promise. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ nous amène dans la terre promise. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas ça. Yango Ruth alobaki na Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ nous amène na terre promise. Nous amène na terre promise. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ nous amène dans la terre promise. Il faut qu'on y ait qu'on profite de la présence de Nzambe. La présence de Dieu, c'est la visitation divine. Ce qui présence de Nzambe, il faut qu'on y ait qu'on profite nango. Il faut qu'on y ait qu'on profite nango na maximum. On rate yango te. Pourquoi na lo babongo?
Ce que otangi na Genèse 32, verset 24 verset 26. Kuna omona histoire ya Jacob. Okomona histoire ya Jacob. Jacob tango akendaki alongo epa ya bokilo na ye. Azo kende pona kokutana na Esau. Na butu wana tikalaki ye moko. Akutanaki na Nzambe. E aprofitaki na visitation wana. Yango alongwaki de Jacob à Israël. Alongwaki de Jacob à Israël. Visitation ya Nzambe, présence ya Nzambe, faut qu'on profite nango. Faut qu'on profite nango na maximum. Na maximum. La Bible nous dit, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi nous. Dieu parmi les hommes. Dieu parmi son peuple. On l'appellera Emmanuel. Il faut qu'on profite de la présence de Nzambe. Yango Josué pa loba kiango na Josué 3 na verset 10. Alobi, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Et Emmanuel, la Bible nous dit, ezana kati mukanda ya Luc. La Bible nous dit, la Bible nous dit, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. La visitation divine. La présence de Dieu, c'est la visitation divine. C'est la visitation divine. Quand Dieu visite son peuple, quand Dieu nous visite, il change notre conduite spirituelle. Tant Nzamba visite kabiso, a changé ka conduite na biso spirituelle, a changé kabiso spirituellement. Tant Nzamba visite kabiso. Soko tangi na kati na Psaume 51. Soko tangi na Psaume 51. Au moment de David azoloba. Parce que David a quoi qui n'a péché. Na Bécheba, la femme d'Uris, moi c'est abattu. Il y a Sodanae. Et a commettra qui un grand péché devant notre Dieu. Et prophète Nathan est qui pona ko lobanaye. À faire connaître et faire savoir et salimabe. Lui disait même que il faut to boma mutuana za vraiment a salimabe. Ba ebise mutuango oyo azui brebi ya mutu moko azali nango ka moko ezayo à se repentir. Alobi, oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Emmanuel. Oh Dieu, aie pitié de moi. Tant alobi pona Emmanuel, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Ezana katia Matthieu 1, verset 23. Ezana Matthieu 1, verset 23. On l'appellera Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Yango Josué loba ki yango na Josué 3 na verset 10. Aibisi na bande Israël bokoye ba kenzamba za na biso. On a lobi quand Dieu te visite, il change ta condition spirituelle. Nzamba change ta condition spirituelle à moto. A change ka. C'est impossible okutani na Nzambe. Et vino etikali kaka la même chose. Ozaki muta lukuto tika lukuta. Ozaki muta kofinga tika muta kofinga. Ozalaki muta bizaleli mabe otikali kana bizaleli mabe. Ozalaki mutu sans amour otikali kana sans amour. Jamais. Dieu change notre état spirituel. A changé kabiso. A kozwayo brut nengo zali, nenga sala kiango na Paul, na Saul, Saul, oya komaki Paul. A kozwayo brut nengo zali na ba défaut na yo. Mais a ko changer pour kotika la même temps na présence ya Nzambe parce que Dieu est saint. Yango lobi, il est saint, que les vrais adorateurs doivent aussi l'adorer en esprit et en vérité parce que lui il est saint. Et là quoi salité cause à la tête na présence ya Nzambe. A kozwa ndengoza mais a ko changer état na yo spirituel. A ko changer état na yo spirituel. Yango na Psaume 51. David tango ba ye ko ebise mabe asalaki na Bécheba. À se repentir.
à se repentir à l'obi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grandeur et selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui était mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. À reconnaître. Nzamba chanja keta na biso pas lingaka to reconnaître ton to sali mabe. David a salaki immoralité sexuelle parce qu'abima ki na mwasi abato. Ezalaki mabe. Moi quand je parle na lobango mingi, ta on a lobaka sur l'immoralité sexuelle ezako kotisa makambo ebele na kati. Ezo kotisa po nanzela sexe ba te belé ba okene na enfer. Même ba serviteur de Dieu mususu. O yebi ko contrôler. O yebi ko contrôler état non sexualité eza difficile. David a salaki mabe. Likolo ya sexe azu mwasi ya bato. Ezalaki immoralité. A salaki mabe. A salaki impudicité. Et à reconnaître ango. Et nzamba lingaka to reconnaître. Nzamba lingaka to reconnaître tango to salelo kamabe. Non seulement reconnaître, mais tango reconnaître au tiki ango pe pour toujours. C'est pour cela na lobi na kati ya présence ya nzambe. Eza impossible muto tika laka les mêmes. Non. C'est impossible ayaka ko changer état na biso condition na biso spirituelle ayaka ko changer ngo arozo ndengo zali na ba défaut na yo mais pas ko changer yo après. Et David a reconnaître qu'il a l'éli devant Dieu, à reconnaître à l'obiango car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. À reconnaître ma benaye nzambe na finga kana tonga kana cholaka nzambe na ngai nabimaka na basi ya bato nabimaka na bala bato nzambe na ngai nakoka kotika koyiba te nakoka kotika kofinga te nakoka kotika jalousie te nakoka kotika lokuta te nzambe limbisanga nakoka ko contrôler ba désir nanga sexuel te na kometaka mabe na kendaka au-delà nzambe limbisanga nzambe alingaka to reconnaître. Non seulement te reconnaître, la vraie repentance, c'est quand on reconnaît, comme David, et quand on abandonne, on laisse ça pour toujours. Yango wana, na lobi, nzambe tango a visitaka peuple na ye, a visitaka batu na ye. Ye a changeaka condition na biso spirituelle. La présence de Dieu enlève aussi des obstacles dans nos vies. Ayaka, tango ye a changé condition na yo, abandi ko ya kolongola na ba obstacle liboso na yo, abandi kolongola ba obstacle. Et la visitation amène le changement et les miracles. La visitation de Dieu amène le changement et les miracles. La visitation amène le changement et les miracles. Yango Josué aloba ki na bana Israël. Alobi na bana Israël. Alobi na bana Israël. Beaucoup reconnaître que les dieux vivants, Azali Bosso Nabino Alobi, a chassé devant vous les Cananéens et les autres là au Batanga Kiwana. Et puis Aloba qui na verset 5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Au milieu de vous, à cause de la prodige, pena na 10 balobi, à kolongola liboso na bino ba obstacle, ya ba obstacle zalaki ba Cananéen, ba Étienne, ba Évien, wana onyo sonatanga kiwana. Tango, nzamba zu a changé état na yo spirituel, par la repentance sincère. Tango a changé état na yo spirituel, abandi kolongola ba obstacle, nde totangi na Josué 3, na verset 10 wana, balobi a ko chasser devant vous, a kolongola ba obstacle. Akolongola nyonso ekwe isaka yo o ezongisa ko sima abanda olongola kati na yo kofinga moyibi lokuta azolongola abandi kolongola ndenge tolongola ka bitabe poso ndenge nzamba salaka abandi kolongola abanda kolongola ya mabe po lokuta is obstacle kofinga is obstacle koyiba is obstacle ba immoralité sexuelle na ba forme nango nyonso mukomsu na otanga ba forme nango nyonso. Pour na lobaka en général, immoralité sexuelle. Mais ça n'a pas forme belé. Et mon kolomsu na kolobango pour aider pe bato mususu na mokili.
akolongola ba immoralité ba forme nyonso na ba immoralité sexuelle ba forme nyonso. Par exemple, moko ba immoralité sexuelle mwasi na mwasi, mobali na mobali, eza immoralité sexuelle. Ko sala dans autant on comme suppose exact thème nanga telelo. Mais nengna lo ba akolongola nyonso akolongola mabe, obanda kolongola ba obstacle. Po biloko wana nyonso to wana ba etien ba kanane, ba obstacle ezaka ateke bandoki ya famille ba obundisa yo, ba olanda yo, bandoki ya famille ba obundiso ba so landa yo. Mais bongo yo moko. Bizalelino ezandeni. Comment tu te comportes? Spirituellement ça propre. Ozandeni. Avant bandoki ya famille ba lando mendoki ya liboso ezana yo moko contre ta vie. Il faut banana ko soigner. C'est pour cela que bandoki ya famille ba Orlando, po bazokuta Jésus-Christ alobaki, le diable n'a rien contre moi. Diable azane loko moko te yangai katina ye. Mais tant que diable azomona ozana kotonga na kofinga na kochola na ba immoralité na ba kamunyoso na mabe katina yo. Orlando yo, yango bandoki ya famille ba Orlando yo, eza normal. Ba Orlando yo, po ba okuta biloko ya diable katina yo, ba Orlando. Et ba osala musala bango katina yo. N'oublie pas ça. Bambi, tant que Nzamba a changé d'identité, a changé condition spirituelle. Après la repentance sincère, de Totangina, Psaume 51, Kotango Mobimba, ils sont vraiment merveilleux. Ils ont sincèrement, a sali repentance sincère de son cœur. Peut abandonner à Tiki Mabewana. Et on a lobby la présence de Dieu et banda ko enlever des obstacles. Banda olonga ba obstacle. Ndenge totanga na Josué 3 verset 10. Banda pe ko sala nini la visitation amène les changements et les miracles. Yango Josué lobaki na Josué 3 verset 5. Alobi sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous ngobani. Tika mabe bolonga mabe bo sala repentance. Bo mi sanctifier devant Dieu. Bo sala repentance. Après yango a longo la ba obstacle. Après yango nzamba osala nini balobi a coopérer ba prodige ndenge José lobi na bango sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges et ça ba miracle. Nzamba osala ba miracle. Soki to se sanctifier ya solo na monde oyo sincèrement na mitema na biso. Toko mona loboko nzambe na mokilo d'une manière extraordinaire. Ma belle qui na mitema na biso na makanisi na ba pensée na biso na ba acte na biso na koloba na biso na ba comportement conduite na biso na mokili. C'est pour cela to mona loboko nzambe te comme avant na ba église na ba retraite na ba kambo belé tozo mona ba miette. Or to ko mona makambo extraordinaire o lekela ba attentement na biso ndenge komami na 1 Corinthiens 2, verset 9. Les choses que les yeux n'ont point vues, les choses que n'ont point vues, les choses que les oreilles n'ont point attendues. Donc, vivre un miracle extraordinaire. Yango, Joshua Lobaki na bango bongo. On a eu visitation ensemble, et longo la kaba obstacle, et longo la, et yaka komima changement, et miracle extraordinaire na ba vie à bateau. Yango pe bande ko ma changement na vie ya bana Israël ba olongwa na désert ba longwa na en Égypte désert ba sali 40 ans siko eza ko mema bango na présence ya Nzambe oto bande ko loba que l'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu, la visitation divine de Dieu à son peuple comme il est écrit, il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes dans Matthieu 1 verset 23. Dans verset 23, le miracle suit la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, le miracle suit la parole de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jean 1.1. Sur autangi na Jean 1.1. Au commencement, c'était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Le miracle suit la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est sa volonté. Les miracles suivent la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu, premièrement. Il faut suivre la parole de Dieu, premièrement. Pourquoi? Surtout, na Josué. Josué, ça qui bat en Israël. Ba sacrificateur ne ba okende liboso. Biso tokolanda bango nasima. Les sacrificateurs iront les premiers, dans l'avant, précéder Bisso. Et Bisso, nous allons seulement suivre. C'est pour cela ici aussi, j'ai dit,
Les miracles suivent la parole. Et puis, tant que le sacrificateur bakenda ki liboso, nde sika lobaki bokote le matin ba koti abima ekokabwana. Miracle extraordinaire. Ba prodige et bandi wana. Il faut suivre la parole de Dieu. Yango bana Israël babande ko landa ba sacrificateur na simanini, na simaya arche de l'alliance qui représentait la présence de notre Dieu, la visitation de notre Dieu parmi son peuple. Nzamba ko visiter binote. Sans bas miracles à l'opérer. Jamais. Quand il passe, des miracles s'opèrent. Changement dans la vie à bateau. Repentance. Changement. Bah miracle, bah prodige. Et on a lobby, les miracles suivent la parole de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Autant qu'il y a Jean 1.1. Et puis, il faut suivre la parole de Dieu premièrement. Et l'Esprit Saint de Dieu vient et vivifie la parole de Dieu. Il opère les miracles pour confirmer la parole de Dieu. Ce qu'on a dans Marc 16, verset 20, balobi, les apôtres continuent à prêcher la parole de Dieu et la parole de Dieu était suivie, était confirmée. La parole de Dieu était confirmée par des miracles et des prodiges. Par de miracles et de prodiges. Ndenge komami na Marc 16, verset 20. L'Esprit Saint de Dieu n'a qu'à opérer un miracle pour à confirmer parole de Dieu dans nos vies. Quand il y a la repentance sincère, Dieu enlève les obstacles. La visitation de Dieu amène des changements, des miracles dans nos vies, dans nos foyers, dans nos cœurs, dans nos églises, dans nos ministères, dans nos maisons, dans nos familles. Il faut tous l'andali loba. Oezali Yesu. Et quand Dieu visite son peuple, quand la présence de Dieu est là, la visitation divine est là, il enlève des ennuis. Nzamba ka kolongola ba ennui na ba vie na biso. O nyonso to eza ko ennuyer vino, eza ko sala yo, eza ko cha encombrement na vino, nzamba ka kolongola ba ennui na ba vie na biso. Par exemple, il y a paralytique. Il y a paralytique na piscine ya Bethesda. Paralytique. Tangu Yesu ayaki liboso na ye. Kozala ne paralysé. Et c'est là qui ennuie. Il ne pouvait pas bouger de ces lieux-là. Akoke ko bouger te. Akoke ko kene musala te. Akoke ko tanga te. Azaki 38 ans. Et si kamoko. Et ça na makambe belé. Oyo batu basalaka facilement. Tango sala maboko no bien, makolo no bien, santé no bien, oko sala facilement, ko bouger, oko lekisa, oko songisa. Lui, il pouvait pas faire ça. Azaki liboso même ya piscine, ya Bethesda. Mais moyen mi boit quand même na piscine et ça la quitté. C'était un ennui totalement. Azala qui ennuyé. Pour ma kolebanda qui ennuyé. Mais tango ye soyez, a longola qui ennuyé wana. Et maintenant, azaki na possibilité à okende kotanga, yako bala, yako voyager, yako teli lo banzambe, yako bouger par-ci par-là, yako sala makambu, oh yako kako sala avanté. Dieu te libère des tueurs. Quand la présence de Dieu est là, la visitation divine de Dieu est là, Dieu te libère de tueurs. Nakati tozu yango nakati na Jean 10. Nzamba koya ko libéra lobi, les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et tuer. Mais lui, il est venu pour nous donner quoi? La vie en abondance. Cette vie en abondance que Jésus parlait, c'est pas seulement la vie en abondance ici, au bala, au bota, ministère, nous à la prospère, au voyager, au kilmobimbo, ça là, conférence à minene. Non! Lui parle de la vie éternelle, de la vie au-delà, il y a vie autozanango na mokili. Apeso vie en abondance. Ici sur terre, et tango, okokufa, ozalana zoé, la vie de Dieu. La meilleure vie. Ayaka ko longola. Ayaka ko libéré yo na maboko ya mobomi.
La présence de Dieu vient pour te libérer dans le main de l'ennemi. Ayaka ko longola yo na maboko ya ennemi. O azali nani? Les tueurs. Ayaka ko boma ba santé, ayaka ko boma ba famille, ayaka ko boma ba mariage, ayaka ko boma ba affaire, ayaka ko boma ba projet, ayaka ko boma ba ministère, ayaka ko boma spirituellement et puis pour même ma mort physique aussi. Ayaka ko boma, ayaka pona ko panza. Mais la présence de Dieu, la visitation de Dieu vient pour enlever tout ça. Yango Jésus alonga ki liwa. Il fallait qu'il alonga liwa pour appeler bon pour appeler sanga pe bon moi. Pour appeler sa vie na biso vie. Appeler sa mariage na biso vie, appeler sa affaire na biso mama yele na biso santé na biso famille na biso ministère na biso vie. Spirituel na physique. Diable a même mort spirituelle na mort physique. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est l'esprit vivant qui donne la vie spirituelle et la vie physique et la vie spirituelle. Et quand la présence de Dieu est là, la visitation de Dieu est là, Dieu te libère des mauvaises odeurs. Nzamba ayaka ko longola basolo ya mabe kati na biso. Ayaka ko longola basolo ya mabe kati na biso. Ayaka ko longola solo ya mabe. Tozui na Ephésiens 5 verset 2. Ephésiens 5 verset 2. Ephésiens 5 verset 2 qui nous dit ceci. Ephésiens 5 verset 2 dit verset 2 et marchez dans la charité. Verset 1, je commence par le verset 1 qui dit devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Azali sacrifice, il y a bonne odeur. Donc présence, il y a Nzambe. Visitation divine, il y a Nzambe na vie na yo. Et koki ko mema jamais solo mabe. Tout le contraire. Parce qu'il y a un sacrifice, il y a bonne odeur. Quand la présence de Dieu est là dans ta vie, dans ton mariage, dans tes affaires, na betide na yo, na ministère na yo, na église na yo, na makambu na yo, na famille na yo, na ndaku na yo, il apporte le bon odeur. Parce que ça sacrifice, balobi, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ba solo mabe pezalaka. Ngana sala na collègue moko, ba longola ki na musala po na solo mabe. Elle sentait mal, elle sentait toujours à pipi. Jusqu'à ce que maître Nabi soit qui koyebisa lobi, mais j'aime comme tu travailles, mais tu sens mauvais, tu sens mal. Et collègue nanga lelaki. Effectivement, elle sentait mal. Abande ko lumba mabe. Et puis aroya bomoni pe bien que sou ki neza kutu dans na mai, a sokola ki nepe, a tia ki nepe parfum, mais elle sentait mal. Le quoi il fallait qu'il travaille ne ba bengango face au public, hein, à Azalaki obligé, maître Azalaki obligé à kolongole na musala. Je sais pas, peut-être aussi il y avait aussi des clients au baeki kolobake, elle sentait mal peut-être, je sais pas. Mais balongola ki na musala pour na solo mabe. Et puis après quelques temps na zui sous collègue mususu. Elle sentait aussi mal. Elle s'est lavée, mais so kayena musala tache parfum. Tozo ka sola parfum wanate. Azo ibsa bisope, maître lobi nanga ke na olumba solo mabe. Mais na sokola ki avant na ya na tchaki pe parfum. Mais nous, tozo sentir sur la parfum te, tozo sentir sur la mabe. Tozo sentir sur la mabe.
Et Jésus ayaka kolongola ba solo mabe. Oyo libota echa. Oyo mokile che. Oyo banguna bache. Oyo munguna che na vi na yo. Po bato ba rejetaka yo. Ozalaka rejeté. Ozalaka rejeté. Osa no makomala mume. Oza na moment où bato ba rejeté oka. Po na nini ye. Po na solo. Po na solo. Spirituellement, oza na solo moko boye. Yo kangote. Mais bato bazo yo kango. Yango la Bible nous dit. Jésus-Christ s'est offert lui-même comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. De bonne odeur. Po yebi ke basolo mabe ezalaka. Kobo sanate Jacob. Tango a se déguisaki na frère na ye. Maman na ya cheye poso ya nyama. Papa na lobi. La voix, c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur, Esaïa Esaou, solo ezalaka. Et Jésus-Christ a memaka solo akito qu'on a bavi na biso. Oza agréable. Oignon ceci koso kende yo faut marquer. Faut marquer. Il faut marquer. Pour na solo. Solo ya yesu eza ko attirer bato. Au côté na entreprise moko boye changement. Ok na famille moko boye changement. Ozo sala makambo mo changement. Et si ko yo niati changement ezokota solo ya kitoko. Yesu amemaka solo ya kitoko alongola ka ba solo mabe na ba vi na biso. Alongola kango. Et tout ce qui est impossible quand la présence de Dieu est là. Tout ce qui est impossible dans la vie na biso. Nzamba sala ka ke koma nine koma possible. Asala ka ke koma possible. Malgré l'âge ya Sarah na Abraham, nzamba sala kike et comme possible. Tango a visité bango na Genèse 18. Otanga verset 1 tina suka. Tango a visité bango na Genèse 18. Balobi Abraham afandaki. Amoni batumo misatu basoya. A supplié bango baya ko fande pa na yeba lia ba mela. A saleli même hospitalité. Et tango nzamba ya ki a visité. A ebisie Abraham. Na ane koya. Na même époque. Moi sinon a ko enfanté. Et promesse au bapesa qui est. Oh, et ça là qui 25 ans. Mais un jour, moko, quand Dieu était venu lui-même en présent pour visiter Ndakwa et Abraham, na Sarah, Ndakou na bango zaki sous les mêmes thé. Échange qui. Joie et kotaki. Ba solomabe longwaki. Ba solomabe longwaki. Ba ennui et longwaki. Ba problème et longwaki. Condition na bango spirituel et change qui changement pe ba miracle et kotaki au kotanga na Genèse 18 verset 1 ti na verset suka au kotanga wana quand Dieu la présence de Dieu est là la visitation de Dieu est là changement ba impossible nzamba komisa rango directement possible na kaya Sarah na Abraham. Na 90 ans, na 100 ans. A komisa ki likambo wana possible. A longoli stérilité. Chose impossible na tana bango na tana biso. Nzamba komisa ngo possible. Po sele ke bilemba bongo ka yene mutako salango. Et non seulement ça, mais tangu nzambe a visitaka. Ako visite ka yo mutu moko. Na libota na yo. Mais à cause ya visitation ya nzambe na bomo ina yo. Naba o bazali aux alentours na yo. Bango pe bako bénéficier nango. Na visitation divine nzamba salelio. Na pesa exemple nzamba visiter nga. Et visitation oyo nzamba visiter ngai. Ba yaya nanga, ba leki nanga. Ba nièce, ba neveu nanga. Bana nanga mobile nanga ndako nanga entourage nanga iba ko bénéficier nango. Parce que na Genèse 18 après Dieu kolia na ndako ya Abraham. Akomi kokende, ba kombaki kokende na Sodome. Po ba boma Sodome na Gomorre. Mais, neveu ya Abraham, abandaki kofanda na Sodome, na Gomorre, abandaki kofanda kuna. Et Dieu a dit, ezaka na Genèse 18, na verset 17, si je ne me trompe pas. Na verset 17. Genèse 18, 17, qu'est-ce que Dieu avait dit? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire
Alobi, kacherej. Nako bombe la Patricia. Oyo na lingi na sala. Quand Dieu visite une personne, une nation, une tribu, quand Dieu visite une église, quand Dieu visite une famille ou un individu, quand Dieu te visite, visitation wana, ba te belé tout autour na yo, aux alentours na yo, ba ko profiter nango. Ba ko bénéficier nango. Ndenge Lot a bénéficié qui to a profité qui na bénédiction oyo elekela ki Abraham, visitation, présence ya Nzambe. Ya on a lobby, la présence de Dieu, c'est la visitation divine. Quand Dieu avait visité Abraham na Sarah, Lot neveu yepe a profité ki nango. Parce que babande ko kende ko boma Sodome na Gomorre. Rien que na moto. Pour na Sodome na Gomorre, ma belle kaki. Immoralité sexuelle ezalaki na niveau moko ya salité. Les hommes couchaient avec des hommes, des femmes avec des femmes. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Banda ko sala ba immoralité sexuelle, il y a salité, il y a bandenge nyonso. Non seulement des hommes et des hommes, des femmes et des femmes, mais banda ko kende na extrémité, ba okende donc au-delà. Il y a salité. Et c'est pour cela que Dieu voulait tuer Sodome na Gomorre. Mais à cause d'Abraham, Dieu dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? L'autre a profité Kinango. Et il était sauvé, lui et ses enfants. Il était sauvé. Parce que Nzamba ebisaki Abraham, c'est qu'il allait faire. Ndenge mokope yo, so ki Nzamba visité yo, présence Nzambe na bomwena, visitation Nzambe na bomwena yo. Akobanda ko révéler o makambo afin koma ya famille na yo, ya bana na yo, ya mobali na yo, ya nation na yo, ya monde pourquoi pas. Ya ministère na yo, ya congrégation zomema, ya église. Akobanda ko la kiso makambo. Pona oye bandinga ko bondela. Effectivement, tango ba ebisaki Abraham, c'est que Dieu allait faire. Tant Nzamba ebisaki l'Éternel avait dit ce qu'il allait faire na Sodome na Gomorre. Abraham asala kinini. Abraham intercéda qui pona Lot. Yango Nzamba révéla kabiso makambo. Nanzela parole, nanzela ya prière, nanzela ya sa parole, prière, ou nanzela ya ba prophétie, ou nanzela ba songe. Pourquoi? Pour intercéder. Pour intercéder. Et Abraham intercéda qui? Et Lot était quoi? Était sauvé. Lot était sauvé. Lot était sauvé. Lot était sauvé. Ndenge moko bana Israël pe bazaki sauvé babimaki à pied sec. Lot était sauvé. Quand la présence de Dieu est là, la visitation de Dieu est là. Si Jésus vient dans ta vie, il te libère de problèmes qui te font pleurer. Si Jésus vient dans ta vie, il te libère des problèmes ou des situations qui te font pleurer. Il te libère de ça. Des situations qui te font pleurer. Des problèmes, des situations, des circonstances qui te font pleurer. Qui te font pleurer. Qui te font pleurer. Dans une à Luc 7, verset 11 à verset 17. Luc 11, verset 1 à verset 17. La Bible nous dit, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Jésus, ses disciples, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il avait
il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de passion, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Écoute bien. Un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parce que la présence de Dieu était là. Jésus était là. C'est pour cela que j'ai dit, le thème est la présence de Dieu, c'est la visitation divine. Bango bazui révélation. Balobi un grand prophète, malgré ses trompas qui balobi un grand prophète, parce que c'était Dieu lui-même. Jésus-Christ est Dieu. Un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. La présence de Dieu, c'est la visitation divine. Quand la présence de Dieu est là, la visitation divine est là. Il opère des miracles, des prodiges. Il enlève des obstacles. Il enlève des ennuis. Des impossibles deviennent possibles dans nos vies. Ce qui te fait pleurer là, il change te plaire en joie. Et ce qui était mort dans ta vie, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, il est la résurrection et la vie. Dans Jean 11, il avait dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Il ressuscite ce qui était mort dans ta vie. Mariage, santé, projet, finances, ta famille, ta nation, ton pays. Ayaka ko longola. O eza ko lelisa yo wana. Ayaka ko changer ko lela na yo na esengo. Présence ya Nzambe. Et si ka présence ya Nzambe ezali, ko lele oki ko continue wana te. Ko lela oki ko continue wana te. Ko lele oki ko continue wana te. C'est pour cela, quand Jésus était là, il a vu ça. À mon niveau, voilà, zokende kokunda mwana nae. Balobi na porte ya entrée ya ville moko. Ya Naïm. Tanga moni, alobi non. Balobi, il a eu quoi? La compassion. Azui compassion na motema na ye. Et batuana bazalaki tellement bazalaki ému de joie. Yango bandaki ko glorifier Dieu en disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute le Judée et tout ça. La Bible nous dit ça. Et quand la présence de Dieu est là, Nzamba bongo la kakolela na esengo. Oyo pe zalaki ya kokufa na famille na yo, na vie na yo, na motema na yo, na makanisi no, na ba projet, na ministère, na santé, na bana, na obali, na bayaya no baleki no, na libota no, na pays na yo, na nation na yo, na ministère. Oyo zalaki ya kokufa o memango na bomoi. Yango esiko zali siko zwa une minute. Zwa une minute banda ko prier. Prier na Nzambe. Senga na Nzambe. Nzamba visite yo. Senga na Nzambe, loba na Nzambe visite ngai. Lelo visite nga, lelo ezala mukolo nanga visitation. Nzambe visite bomo enanga.
Visitez ngai motema na ngai. Visitez bana na nga, visitez mobile na nga, visitez ba yaya na nga, ba leki na nga, ba nièce ba neve na ngai. Kobosa na te totanga ki tolobi tangu Abraham nzamba visita ke présence ya nzambe yaki na bomo ya Abraham. Tangu présence ya nzambe yaki. Même Lot o azalaki neveu azalaki pe a bénéficiaki na visitation divine wana. Azalaki sauvé po a bénéficiaki nango. Bondela nzambe siko zali. Senga na nzambe visite nga. Nzambe visite famille nanga. Visite grande famille nanga. Visite belle famille nanga. Visite bana nanga. Visite ba nièce nanga. Ba neveu nanga. Visite papa nanga. Mama na visite ndeko nanga. Visite bana nanga. Visite biso. Na sengi visitation non divine. Ba changement kota. Ba o bazo tambola digne na yote. Repentance kota na mitema na bango. Dieu Saint-Esprit oya qui convaincre le monde du péché, a convaincre bana nanga na péché, a convaincre ba yaya nanga ba leki nanga na péché, ba changer ba état na bango, ba condition na bango spirituel papa à cause de ta présence, changer bango. Molimo mo santo a changé, a transformé bango. Nzambe visiter peuple na yo, mema changement na monde oyo, mema changement ma beleki, nzambe la lola, na nzela somo santo. Convaincre mitema ya batu na péché na monde oyo. Convaincre mitema batu na péché na monde. Batu ba se repentir. To tika mabe. Poto vivre ba prodige. Poto vivre ba miracle extraordinaire. Parce que tangu biso toza ko se repentir sincèrement. Tozo tika mabe wana. Tozo ko abandonner ko finga, ko tonga, ko chola jalousie. Mitema mabe. Ba comportement, ba conduite, ba acte mabe. Na biso na ba famille na biso. Nzambe. Kaka ndenge Josué lobaki na Josué 3. Bo se repentir. Alors ben abandon à Josué 3 lobby, beau se repentir parce que demain, car demain l'Éternel a kosa la nini a coopéré ba miracle, a coopéré ba prodige. Alors bi sanctifiez-vous. Tant biso toza ko se repentir, tozo la sanctifier par ton sang Seigneur Jésus-Christ. Ba prodige kolanda biso na ba famille na biso, ba prodige kolanda biso na mondo yo. Et kolanda ba ministère, et kolanda ba église, et kolanda ba famille, et kolanda ba vie na biso, nzambe visiter biso, kolekanga ite, visiter nga na bana nanga, visiter ndako nanga, visiter ba nièce, ba neve nanga, visiter biso na mondo yo, nzambe visiter. Tozo senga visitation divine, si koza senga nzamba visiter ndako no, a visiter mobile na yo, nzamba visiter bana, a visiter yo, nzambe kolekanga te, kolekanga ite, présence na yo, naza ko implorer, nazo senga présence no, bondele si koza ko kanga muno kote, senga visitation nzambe, lelo peut-être ça mukolo na yo, lelo za mukolo na yo, ça la repentance wana sincère, ndenge David a sala ki na Psaume 51, ça la repentance wana sincère o jire pa nzambe ke na kozongela lisusu mabe wana te nangana libota nangana mobali nangana bana to kozongela ngo lisusu te o mokili oyo nzambe yoka biso mona mokili limbisa biso ça la repentance wana sincère pe senga présence ya nzambe yebisa na nzambe visiter nga kolekanga te visiter bana na ngai visiter mobali na ngai visiter yede Saint-Esprit convaincre mobali nangana mabe wana sala kawana convaincre bana nanga mabe wana convaincre libota nanga libota bana nanga convaincre monde na mabe totika mabe nzambe poto bika bikamo na yo poto bika bikamo ndenge komami na Josué 3 verset 5 poto bika ba prodige poto vivre ba prodige na ba vie na biso bondela na nzambe senga na nzambe lele la nzambe pona yo pona libotano lele la nzambe sikoza bondela nzambe senga na nzambe sanctifier ngai limbisanga sanctifier nga na libotano nga makio papa nga na sengi papa sanctifier pe limbisa mondo yo sanctifier biso na makila na yo Yesu kanisa makila oh papa souviens-toi de ton sang que tu avais fait couler sur la croix, Seigneur, sur la croix pour nous. Makile tangaki na Golgotha pona biso. Nzambe, yoko almawa limbi sape sokola biso na mokilo na makila no yoka biso mawa nzambe. Yoka biso mawa. Peko leka biso te visiter biso papa to vivre ba changement. Visiter biso papa to vivre ba changement. Ba changement papa, ba changement la condition na biso spirituelle. Ba changement ba condition na biso spirituelle ba famille na biso pe ya bato mokili na monde mobimba. Donc to vivre bikama na papa olongo la ba obstacle na ba vie na biso o mema papa ba changement na ba vie na biso pe to vivre ba miracle extraordinaire nzamba lola papa o longo la Seigneur Jésus-Christ Nazareth ba ennui o nyo c'est ça ko ennuyer biso wana o to vi na ba famille na biso o eza ko bundi o mungu na za ko bundisa biso les tueurs ayaka pona ko voler pona ko déroger ko égorger pe pona ko détruire nzamba lola yaka sunga biso yako secours na biso présence na yo visitation na divine Emmanuel
Emmanuel, tosengi Emmanuel, Dieu parmi les hommes, mimoni sama na biso, bondele sikozali, bondela na kombo na Yesu Masiya, kolo longola ba solo mabe, longola ba solo mabe, cha solo na yo, sola molimo mo santo kati na nga na lumba ka sola molimo mo santo, na lumba ka solo na yo, na lumba solo na yo, esika na kokende na lumba solo na yo, présence no ezala na ngai, poete yo, omi pesa ki notre Seigneur Jésus-Christ, ndenge Ephésiens 5 verset 2 lobi na biso, comme un sacrifice, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, solo na yo na bomo inangai, omi pesa ki lokola mbeka ya solo kitoko po yebi ke ba solo mabe e bandaki ko entourer ba vie na biso, longola ba solo mabe, longola solo lisumu, longola solo ya kotonga, ya kofinga, solo ya ba immoralité na bandenge nyonso tu na ya sexuel, longola Seigneur nyonso, longola ba solo mabe kati na ngana bana, longola visiter biso papa, longola ya mabe papa, visiter ngai bongo papa, tango na sengo visiter ngai papa, tikete visitation nozo visiter ngai bondela boy, tango zoko dekao ban visitation na yo na bomo na ngai papa, présence na bomo na ngai, visitation na bomo na ngai papa, tikete ba ya libota na ngai pe ba bénéficier nango, ndenge pe kaka Lot a profita ki a bénéficier ki na visitation oyo sala ki na Abraham nani Lot pe a profita ki nango na libota na ye, visiter biso nzambe, visiter biso na mabota na biso, kotika biso te, koleka 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 biso boyete nzambe, to vivre bikamo na yo, to vivre ba prodige, ba changement kota na mokili na ba vie na ba nation na ba iglesia na ba ministère, ba changement kota bonde la senga na nzambe, kolekanga te semeno eza ya ngai, oh reste année o eza ya ngai, 2026 o eza ya ngai, ya visitation na yo nzambe na ndako nanga, ya visitation na libala nanga, ya visitation na libaya nanga baleki nanga, na pays nanga, nation na ngai, na Afrique, na Asie, na Europe, na Amérique, na Indonésie, na monde entier, la ne o eza année na biso ya visitation, visiter biso nzambe, visiter biso mon Dieu, visiter biso, mema ba changement, ba prodige, ba miracle, opérer yango papa, longola kolela, nyonso elelisaka nga, bondela kotika te, loba na nzambe nyonso elelisaka ngai papa, bongola kolela nga na esengo, po kaka yondo bongola ka kolela na esengo, obongola ka kolela na esengo, nde komami na liloba na yo, Seigneur bongola kolela nga na esengo, tala situation na nga oyo, tala situation na ngai, tala situation ya santé na ngai, tala situation ya finance na ngai, ya ba affaire na ngai, ya mobali na ngai, ya ba projet, ya libota na ngai, libota papa ya mama na ngai, ya belle famille na ngai, tala situation ya mwana na ngai, tala situation ya papa na ngai, ya mama na ngai, tala situation, tala problème oyo nzambe, visitango za capable, yeso za capable, visiter biso, visiter na kombo na Yesu Masiya, karabashanda basanta, ye karabashenderi ya basanta, na kombo na Yesu Masiya, amen. Soko bondele salemela yo, ndengo sengi epai na nzambe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nazako ça l'appel encore rapidement. Je voudrais lancer un appel à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur unique Seigneur et Sauveur. Selon la parole de Dieu en Hébreu 3, verset 15. Non, c'est pas Hébreu. C'est en Hébreu 3, verset 15. Là, la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Bisotozui na Romains 9, verset 10. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. La parole nous dit, si tu confesses dans ta bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient de la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera
point confus. Romains 10, versets 9 à 11. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je déclare que je t'aime de tout mon cœur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es le Fils de Dieu vivant. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité et que tu es assis à la droite du Père. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Roi. Je déclare que la puissance du péché, de la mort, des ténèbres et de Satan sont brisées dans ma vie pour toujours. Pour toujours. Maintenant, je suis un enfant de Dieu et je suis justifié. Et à partir d'aujourd'hui, je vis pour toi et pour toujours. Et mon nom est inscrit dans les livres de la vie éternelle. Amen, amen, amen. Si tu as fait ça, que l'Éternel te bénisse abondamment. Bienvenue dans le corps du Christ. Je prie pour toi que la lumière de l'Éternel éclaire ta vie dès maintenant pour toujours. Comme tu viens de déclarer, la puissance de la mort, des ténèbres, de Satan, de péché sont brisées dans ta vie. Et je prie pour toi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ils sont brisés pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de l'Éternel éclaire ta vie et tes sentiers sur cette terre pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, amen. Je passe chaque lundi de 19h à 20h, heure de Londres. En français, je passe chaque mercredi. Je me suis confondue. Je passe chaque mercredi de 19h à 20h, heure de Londres, en français et à Lingala. Et chaque lundi, en espagnol, de 19h à 20h, heure de Londres. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Dis Amen, je déclare la parole de Dieu sur toi et dis Amen après moi. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. Je déclare que la paix de l'Éternel soit dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta vie. La faveur divine dans ta vie. La bénédiction de l'Éternel dans ta vie. La miséricorde de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.